Tokotala ba mama na ba papa. Michel Mayabou. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Tokotala ba mama na ba papa. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bon, ce bon Monique passe les autres à Gombe et que pour nous limiter les dégâts, il faut pas qu'à Gombe. Bah ça lui malam. Pour préserver la santé de la population, il y a la majorité de la population à Kinshasa. La Monique, bah ça lui bien, bah Monique bien. Ouais, voilà. Merci d'abord, on a passé la parole. Et ça fait chance pour na profiter na pesa pe conseil na bato ya kotonga na zalaka parce que bato ebele bazo douter trop na makambo etali COVID-19 eza pasi mingi maladie ezali sur bakonzi ya mboka y compris kobanda na président de la République, chef de l'État na son excellence monsieur le gouverneur de la ville baza censé ko protéger biso soki bakangi Gombe bato to bazolela o Gombe boye na boye bachai makambo confinement ya Kinshasa total mais bamona ikezo simba te na conjoncture ya vie to sana ngolelo pona ngai nazo sepela na ndenge bakangi Gombe parce que Gombe de foyer ya pandémie place bato bazali bato wana ba vivara ndeni docteur Muyembe ayebisa biso bato wana bakozala nango mais ba chauffeur na bango ba travailleur na bango ba utaka cité soki ekoti cité mobimba mais et ozala catastrophe na Kinshasa tozana no na bopito bien te la bopito on peut bambeto malongé zate dernièrement de toyaki ministre alobio ba commander 500 lits ata 500 lits ngweye est-ce que ko kabato c'est communauté ne tozoka na ba Italie na ba États-Unis na ba France est-ce que 500 lits on est ko kabato ezaka passeport na ngai to respecter ba consigne ba konzi et ko sala bien na occasion pe nazo profiter na yebisa batu ya nsele bana bibwa kinkole kampem e fobang badara BAT bo respecter ba condition oyo ba konzi mboka ba pesi na ba na omesa pesi COVID-19 ezo boma ezali botika ba information ezo uta na gauche mutoalier ali fufuna matembela ye na tongo ya biso keno bazo ko seza kope na bango non biso tozo palper yango parce que tozana Gombe o uti kuna okoti Gombe osambeli nzambe na ngasunga ngai na bima bien ça est sauf bo sokola ka mai tout le temps à chaque instant au solo lina moninga na distance ya 1 mètre nga kutu na oloba kutu obeta ngwata 1 mètre 50. À propos de la décision du gouverneur ou gouvernement central, ils ont malam kukanga commune à Gombe pendant 14 jours, mais pour n'angai à vie n'angai ils ont vraiment idémo malam parce que malade ici koti qui sasa mobimba. Maladi se koti et campé ke ba province mususu de tozo kawana donc okanga kaka commune Gombe vraiment exactement idemo malamu te parce que même temps maladi e bandi to akina ba 4 ou 7 cas docteur Muyemba lobaki bien sûr que maladi wana ezali na commune Kinshasa ezali na commune Gombe ezali na commune Kitambo mais sikoyo kokobaki to kanga kaka commune Gombe presque ba tout basala na Gombe ba utaka nde ba cité. Et là, on est tant sous bat bazo batende ya mwana. Soko ye dimanche na commune Gombe, bat bazala. Donc ça veut dire que bat tout ba uta commune Gombe, ba uta ndi ba selemba ou ba bumbu ba makala. Ça veut dire que bato ba oza bazana ba malade wana. Ça veut dire o bazana Gombe wana, o bazo kende kuna ba même malade. Yo bi okanyika Gombe, bongo kuna. Donc mutu asa chauffeur awa asa patron asa na Gombe, awa asa chauffeur, asa cuisinier na Gombe. Mais patron ne soit na maladie, pas en maladie, soit en makala to bumbu. Yo kanyika Gombe. Bongo makala bumbu. Mete ke bosse na bino eloko mote. Sali vraiment eloko mote bo revoir. Nenge bo revoir liboso bo kangi bo moni ke simba te bo fongoli po bo mekana ko
raisonner sous bien parce que malade ici longue qui ça et comme pe na ba province mais yo zo kanga à Gombe ils a vraiment retard oyo na mona bozu on a zaina on a point de vue na ngana ko lobaka boy ko kanga Gombe eza solution ya makambo te. Ce qui est vrai que ceux qui n'ont pas au colère eza solo pour ceux qui ont Gombe, il y a des gens qui sont travailler, sur les travailleurs qui sont travailler pas vendre pas bateau ba banda na ba travailler na Gombe. Parce que la minute on a Gombe to va na Gombe ne tu travailler na Gombe. Ah, ils ont bateau sur bateau qui me sait ba biloko ba bima na cité. Bon ceux qui bateau na baza affecté na maladie, ba ke na on a cité. Et ça ce qui est important c'est kokanga, c'est mieux que ba kanga tous les communes surtout à la surveiller. Parce que tant on kangi Gombe, ils ont sur bateau kima bazo zonga na cité. Tant bakizonga na cité wana peut-être avec malade déjà akena ngona cité akopanza kuna na cité tant on ngoka na cité ba bazonga sur la ville mal de saini ezongi lisusu ce qui est important l'état il faut luka moyen azuba disposition moko oeza valable que kokanga tous les communes ko sala contrôle partout baye ba parce que loko wana poto boy que tant bakangi sur la bakangi Gombe après tant ba fond la Gombe après 2 semaines après sous malade ezongi lisusu comme sur la cité au moins que to sala loko to moins que l'état azonga suka la passe na passe. Mais ce qui l'État est responsable. Bien si oui, tout le la banza la passe. Mais ce qui est vrai, sont malades dans solo que ils appellent na kata Congo. Au moins que passionné comme l'État na biso peuple congolais. Mais l'État il faut sa dissolution ya bien. Il faut kanga tous les comiques. Ata une semaine, ata 2 semaines wana. Mais aluko wa moyen que kaka que tout comme moyen ya revivre, mais contrôle il faut la partout et Dakar la gombete. Parce que obi kitambo za gombete. Kitambo atambo kangi Gombe Kitambo subobi ke boza il y a 3 communes Gombe commune à Kin Kitambo mais il faut qu'on ait 3 communes voilà il faut qu'on ait 3 communes pas tant communes kangi Gombe botiki Kitambo botiki commune à Kin ba commune à Kin wana ba osani a affecté Barumbu affecté ni Barumbu affecté mamoko ni limité affecté ni limité affecté mamoko ba commune misusu bangaba ba commune belé sozu Kitambo kangi ba commune belé lingwala zala kati bandala zala kati bangiringi babumbu tout kosono wala au moins to sa reloté to rompre risque moko ba c'est une vérité ce qui est vrai que sont malades en ça pour la solo ba c'est ba neni ko sala mais artika avec solution à Gombeti décision na ya ko kanga Gombeta très bien parce que tozalaki na moi flou c'est pas parce que l'air va clarifier Gombe que zali point focal parce que malade des amakasi. La décision est Rukangango, Batuba fan de pan à Bango na Banda, Kuba limité d'entrer na Gombe. Moi personnellement, na moins des décisions normales. On a battu Misala, Basi Bapesi Batunu sur congé, Batu Barozana pour côte na Gombe, Barozana liste restreint pour na côte à Gombe. Sali Misala aux Zungi. Mais décision pour n'angeza malade. Et d'ailleurs, on a eu la société, nous sommes on a employé na Bango, Salara Misala Musika. Banda kuna Gombe bafana na na kanda décision mais entrer limité na Gombe pour na ngai c'est une très bonne CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Tokotala, ba mama, na ba papa. CGTV, ba mama, na ba papa. Michel Mayabou CGTV, Africa, na Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.